JKL Info News, car on a bien. Parce que ce sont les choses bien follandais na JKL Info News. Vous comprenez bien. Vous comprenez bien. Nous tous sommes à un restaurant. Allez diboula foufou. Au bengue le koso gourmand. Mais à côté na bar Amélie Kazama Sango bengue patron. Ok patron de allez diboula fou pas tongin zoto. O Amélie Kazama Sanga. Bamba, oh allez, mais va changer de siko. Au moins mutuso mutagoso batanta ka $100,000. Ah ok la mutago patron. Mais muto ya somba ta mutuka $200 ba bengue patron. Mais mutuka pour landela boza mutuka ba chaka mutuka moko boye. Okota bo démarrer. O cheka premier ok boye. Yo tikali mutuka ekei. Merci vraiment Nabino Nyonso Nebo Landabiso, la chaîne Nabino JKL Info News. Donc Nabino Nyonso Nebo Landabiso vraiment les lots koyamba na émission Nabino art et métier koyamba bongo Pasteur Sosola. Donc voilà Pasteur Sosola. Pasteur Sosola, bonsoir. Bonsoir papa. Pasteur Sosola, balobi Pasteur Sosola, toyeba Pasteur Sosola. Expliquez-nous mokili bomba es bolanda biso. Pasteur Sosola eza oyeko Sosola ba tonalité ya ou comment se présenter na batu ba olanda biso na émission na biso art et métier JKL Info News babi bo s'abonner et belé. Pasteur Sosola. Expliquez-nous. Bon, merci beaucoup. Pasteur Sosola ne bandiza qui moi passe. Ouais. Ils allaient qu'on va aventure. Bam souté liboma psy ménage té. Eza makambo. Ouais. Mais ya liboso na koloba. Omoni merci na nous na collé espace yo. Ouais. Papa Eric. Bien, les gars comme son Eric Togo Sanité charge à CPA. Bon, tozo na mom kesima. Omoni bat baso comprendre vite. Vie est facile. Ce qui est compliqué, yomoko. Kukarabando kité. Yomoko si vie difficile. Non pas cet exemple boy. Omoni ce qui mutozo banga mingi. Oko banga na muselekete na soso. Oui. Mutozo charge na yo. Omoni ndenge mutatambola kabwe. Nzoto za yo. Ndenge moko yo mukolo yo, ye mukolo ye, nga mukolo nga. Yango. Mutu tia tambola kaboye, azo tambusa nzoto. Eza ne loko moko pilan nzoto na kata nzoto yomoko nzoto mo comprendre ezati. Na zongi mo mokesima na lobi boye. Nzoto eza yo. Otambola kana nzoto na yo. Mais eza ne loko moko pilan nzoto na kata nzoto mo comprendre ezati. Merci vraiment Pasteur Sosola. Tolandi et le lobi wana. Avant de compter la musique Pasteur Sosola. Expliquez nan. Pasteur Sosola a outi wapi. Pasteur Sosola. Batu landa ba a outi wapi. Musindo ya Pasteur Sosola a outi wapi. Merci beaucoup pour la question. Pasteur Sosola qui pasteur ndenge yeli ko kamwati. Et yeli ndenge yeli ba pasteur tout. Ndenge pe yeli ngai. Na pi exemple na liboyi. Nzoto eza yo. Otambola na partout kendaka. Mais ça eloko moko et puis là on a nzoto moko tout à comprendre raté. Na lobi boyi. Donc le longi na yo. Otambola na partout kendaka. Mais puis là nzoto na kata nzoto moko ayeba raté. Na pi exemple boyi. So na comprendre bien. Tona zonga mkesi. Tu na comprendre. Expliquez-nous. Na lobi boyi. Expliquez-nous. Nzoto eza yo. Otambola na partout kendaka. Yango eza ne longi pila nzoto na kati ya nzoto moko ayeba raté. Na pi exemple boyi. So ko mutiko sokola. Mafuta etika mkia ko pakola. Oko privilégier na elo et non na makolo. Est-ce que makone longi baswani te bakweli nde manka. Vous comprenez bien. Ko privilégier elongi. Kwa no tiki makolo. Ba inanité. Bakone longi baswani te e bakweli nde manka. De privilégier elongi. Nde elongi pila nzoto na kati tout ayeba raté. Vous comprenez bien. Donc elongi et pila nzoto. Alors quoi l'idée. Mais na kati nzoto. Mais nzoto mutakumba ye. Mais longi pila ye. Mais yemoko mo atimbela ezate. Na kemo mukeboyi. Vous comprenez vite. On a kende poto te. Poto na awa différence ezate. Même na poto fo luka. Tie longi na moyi di fait ko sala retour. Vous comprenez bien. Bon, so te na tie longi na moyi. Tie longi na moyi di fait ko sala retour. Bon, même na poto faut tie longi na moyi di fait sala retour. Moi différence ko mona ka poto na awa moi misele foot est différent. Mais ça ndenge mota na poto faut ocha courage. Oui, batutu batonga ba même la ville à Kinshasa, ba kenda université te. Ya ma ba courage. Nde yango na faut ocha courage. Vous comprenez? Makamsu ko bambela satana te. Et si ka satana ba bebela na nzambe biso zalate. Ba orange ndenge ba bataka. O eza mboka moko cha elongi na moyi di fait ko sala retour. Cha mutu bakata. Par exemple, au mona raté muselekete. Okofanda bi museleketa zoya. Akobanga ta koleka. Yeno ko kimae. Pwani nzela na blei.
yangwana yo mto kokima yo so comprendre bien nde yangwana faut cha elongi na moi dife ko sala retour tika mine ouais tozolanda kaka toza na papa Sosola pasteur Sosola ayebisi biso il faut cha elongi na moi pour différence ça nini et ça la retour donc bozo idéologie wana il faut ocha elongi na moi pour différence ça la retour donc elingi koloba eza makambo ebele il faut Sosola ngo ndenge moka ba benye pasteur Sosola sikoyo toni totuna sikoyo yo mpona kososolisa bato sosolisa sikoyo bato bayeba sikoyo grammaire na yo mozindo na yo sosolisa nanu peuple oyo baolanda biso donc mokili mobimba oyo baolanda biso mozindo na yo eza ndenge nini bon vraiment amoni mingi tozopotana ana na mboka oyo makambo sutali bacouple surtout bacouple omoni mibali bazogere basi bien te ozo comprendre bien bazogere bien te surtout mibali oyo batanga mofo na so fo mibali bakatri to aza na université mema ndanda kotina mbonga biloko ozo comprendre bien mibali batanga mingi ana lobi na memi ngambo po bato batanga na memi nde ngambo yaya mibali batanga fo mibali bakakila tanga na université amimba na ndako tina mbonga biloko donc on va abeteli mosi calcule mbonga biloko so comprendre bien bitugula desa nguba desa donc kama mosi kitoko na wenza wasenga opika komela po mbonga biloko calcule se metama ki decha so comprendre bien défaut poko na o mosi kitoko ma wasenga muningane opir po nini mbonga biloko c'est ça déjà la calcule so mi bela ba meka mo muke ko changer mosi aka munene na leso mbala zo chai donc mona mosa ko vimba mais bali ba gérer basi bien te tant aptera ko mona pembe na mama c'est que je t'aime te sans piaka tant que son mbongo idéologie changer donc mona yona baka muto sa ko tonda na muto ana nzala ba so na kandinge moko te muto ana piaka ko mona ate so na zimbongo na ko sala boy tant so rappeler comme du tout te vous comprenez bien mi bali ba gérer basi bien ba do gérer basi bien te vous comprenez bien nde ya mwana charge. Merci vraiment pasteur Sosola tozolanda yo ndozo expliquer biso mais balobi olobeli mibali mais basi olobeli bango te opesi papa pas si fort pour calcul papa achaka nyoso la calcul bon sikoyo expliquer biso mpona basi bazo comprendre de logique chance libala ila mututu te ndoko kama mwasi musuna nzela mwasi kitoko me okobanga pona kobenga ye otabo ndika sumbaka mielo ndika sumbaka keke te okolandela boye mbeya libala eza chance ela mututu te okama mwasi mususu amuki avai na libala oya mukolo komona ote ya awalisi te yo nde chance ezokomela yo te ochange maloba ozokompaninga bien elo mosusu basi na mbona clair ezaka te mwasi banda mobali atingama na mbongo ya biloko 5000 mbongo ya biloko moyemata ezaka chrétien eza mokie soki mwasa bobesa uti musala ye alingaka mwa chrétien ata na libandi luka esi mwa butin oteti omona mbongo ya biloko komata baka ye moko mwani ya pantala wana 5000 eza na si mbongo ya biloko emataka te emati yo so mbala uti musala ye ba rapport moni te mbala mobala komo kima ndako po ye ba rapport eleki ozo comprendre bien okipisa mbali ndako basi baza ba démarrer ya manœuvre mwasi mususu komona aza bien surtout bana oyo bazokola mike omona mwasi mususu abimi na tongo akosote ba miri ye moko butu akenda koluka mobali ye moko yango wana mais mukolo zeme kokota bakende kotika na 12 heures abungi nzela etaka content yo tito leki bokenda ndenge nini babuto kenda yo moko matwele kaka mutute tango pekisa ye bakamna kai mutakota te osobela ka slipite matwele kaka mutute foyo kaka conseil oso comprendre bien okenda yo moko atana butu ba miko zo sauter même koloseme kokota bende kotika na 12 heures obunya to leki eza koto